Yesu wazali koyambi. Oh, Yesu wazali koya, Yesu wazali koya, Yesu wazali koya, Yesu no. Oh, Alléluia. Nabi Alléluia wana ya chufuni, ou bien Alléluia na ndenge ya solo ke Yesu akoya. Bandeko. Balobi Yesu yaka pona bato mabe. Mais leo na église komi bato malamu. Bato malamu banani bao bazopisa mbongo. Bao bazangi bato mabe. Nalobi Yesu akoya mukolo nini? Yesu azali koya, Yesu azali koya. Et puis soka koya oya pona manani? Pona yo ou bien pona nga? Bandeko. Pona nini? Tozokoma na kososola te, tososola toyeba tososola. Ayaki pona bato mabe, l'église lelo koma pona bato malamu. Soki libengeza ya kufungwama, mutu mabe, tokoma okanga bandoki. Be église kaka mikolo nyonso Yesu akoya babi ayaka pona bato mabe. Lelo siko biso tokoma tata mwasi azalaka ndoki, mama leka azalaka bo, bafinenge na kingo, botala bakobimisa milimo na kata libumu. Bakosa est-ce que molimo bakobimisa na libumu, bakobimisa nini oyo bakobimisa na libumu? Parce que babi bakama tozo sambela eza spirituel. Boyo kasikoli kamna ina ba Yesu akoya. Balobi boyi. Ndenge bolesaka milimo na bino. Ndenge bolesaka na bosani. Ndenge bolesaka nzoto na bino, ndenge bokolesa molimo na bino. Yonde kosoko za mayele. Tant tolesaka nzoto, tolesaka nini? Nzoto ndenge za bolo. Eliaka nini? Eliaka nini? Po balobi nzoto ndenge na kolesa nzoto oyo, ndenge pe na kolesa molimo. Mais siko nzoto oyo na lesa ngo nini? Yoka na epsa o. Nzoto eliaka kwanga. Nzoto eliaka lipa. Nzoto eliaka loso. Nzoto eliaka pondu. Nzoto eliaka mbisi. Nzoto eliaka nyama. Nzoto eliaka manioko. Nzoto eliaka nini sina loba. Biloko nyonso bino boyebi. Na tongo ko emeli café. Mususu emeli te. Lipa batie mateka. Muta mususu nguba. Babi ndenge olesaka nzoto na yo ndenge po olesa molimo. Bosiko toke na molimo. Nganzo na binzoto eliaka bongo. Ebo molimo eliaka sikoni. Molimo kaka Yesu azali koya, Yesu azali koya, Yesu azali koya. Mais lelo boye bolese molimo Yesu azali koya. Lobi Yesu azali koya. Lobi kuna Yesu azali koya. Lobi kuna Yesu azali koya. Mais sikona Yesu azali koya, kaka azali koya. Ya molimo ngwe kokola ningi ningi. Parce que nous autres temps les gens biloko, ils ont pesa ngo santé, ils ont pesa ngo makazi. Na biloko nous surtout sangisa toliaka. Ne dinga papa ngam comme ça sangisa poto na café. Na yesi na bezalaka ta bezalaka. Nga bezalaka wa babi omone nga na sangisa café. Na poto pe kota na munoko moko. Na munoko ndenge koti tanga komona libumu. Libumu oyeba sute ke zaki poto na café libumu ko ndimaka ke eliaki déjà. Et bon siko bino Yesu azali koya. Yesu azali koya. Yesu azali koya. Siko molimo na bino bolesa ngo kaka na Yesu azali koya. Eloko msuza te. Yesu tambolaki na Sodome et Gomorre. Yesu asalaki boy. Bozaka kaka na eloko moko kaka yango wana o bozolesa molimo na bino. Boko changer te bolesa molimo makambo susu. Ndenge na baki na bino vous allez quoi vous en école primaire, maintenant 1 plus 1 est égal à 2, 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 1 plus 1 est égal à 2. Vous école ça m'a été. Surtout ma maman, on a mon ami jour wana na matanga. Na ngina solo ne. Habite papa, makomanza menga ko tsolingo solo nanga, ko solo nanga ngote, ko solo nanga ngote pa po o na yebi wana yango kaka.
Donc akoyoka ne mutu mususu te kaka oyo ayoka na beteki lisolo na bi tant tozalaki bana mike na 4 ans mama azomema biso na église azomema chaque le 24 ya mbula ya décembre ezalaki bafo balakisa filme ya yesu filme ya yesu nyonso ebandini ebandeli yesu ndenge abotami kitoko yesu ndenge abotami kitoko so ekomi kaka ntango babandi kokanga bameme mpa bapilate na banini bandi kobeta bafimbu bato nyonso to na kati église babandi kolela biso tozala na 4 ans toleli na 4 ans mama na biso mpe azolela mpo mama abotanga azalaka na 25 ans nakokisi 5 ans ye akokisi 29 mama azolela kaka mama azolela mama azolela mama azolela ti akokisi mpe 50 ans alelaka kaka filme ya yesu me tata na ye na mama na ye nde bakufa alelaka bango ndenge wana te estce yesu anga akufaka mikolo nyonso ubie soki akufa mbala mo nde balakisa biso akufa esesila tiko so tomoni filme ne fo tolelaka kaka bandeko bososola te yesu azali koya yesu azali koya yesu azali koya bandeko bososola makambo nazoloba na bino eza maseki te tofongola misu tokomi na moma oyo motu nyonso ayebi makambo ndenge eza koleka tokomi na moma oyo moto akoki kokosa lisusu motu te moto akoki kokosa motu aza te neti ngai naza boye nakoki kokosa yo te na maloba oyo nazoloba soki oza na mitunatuna ozolanda te ozolanda nayebisa bino ke telefone nabwakaki soki obengi telefone asele foto okozwa yango okomona ngai soki obengi foto telefone obengi na telefone ya comment s'appelle ya Capital GNZ na TV okozwa ngai elo nisi olingi bolingaka yesu azali koya yesu azali koya yesu azali koya na biso oya solo akouta lola lola eza wapi botala ti banimero nasalaki na bilolo eza na mokili oyo lifelo mpe eza na mokili oyo soki oza piaka lifelo soki oza na bamoyen ozovivre yango na lola eza lokola napesaki exemple epai ya bato mosusu na bino baoke bomonaka voiture ya polisi oyo yango wana kisasa yango wana ngola soki oza na mokanda to okoti na kati kasi okomi angola te yoka soki ozela angola nini angola okomata boye non voiture ka ya polisi oyo ozomona wana yango wana deja angola mobimba yango wana cameroun mobimba yango wana bamboka nyonso ya afrique soki okoti kuna oza na mokanda te bakozongisombana moko te boyo soki okosana okosambela soki nzambe olobaki nazozela lola lola eza na kati ya mokili oyo yango na bi yesu azali koya wana bandeko bososola yesu azali koya amataki likolo atindeli biso molimo mosantu na sikoyo esalelaka biso nini donc ezelaka faut to reconnaître la vérité kasi vérité oyo yango oyo tozoloba te nde totuni baprésident Macron tolobi si la vérité était envers comment allez-vous la conjuguer au temps passé au temps présent et au temps futur yango tozoloba te yesu azali koya yesu azali oya solo alleluya ale surtout bamama na bisengo bazozela ye kaka koya mais toyebi ta koya na mboka nini akoya kotala yo na ndako na yo okoya kotala nga na ndako na ngai ezalaki wa bino mutu nani 10 mais c'est 0 sans 0 un ne peut pas être 10 bopartage bavideo oyo botala toujours na YouTube bomona biso tozali na remercie bino ya to N'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne JNZ Nyon TV, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater.